Blaise Badibanga. Azan a 4 enfants. Azan a makangu na ye mususu na Kishasa. Preuve né. Mama bananga. Tango akendaka komela papa makangu na ye. Mais oui. Tango ba ye ko chaye na a contact na ye Blaise soit disant def sakaba mbongo et par là ba kende ko zo ba kiti, ba ke ko zo ba télé, ba ke ko zo ba mbetu. O ya koma kolala nango. Il paraît tu. Na faiblesse wana a profité. Pour y avoir makasi makamba ko vim sa ba fille de paye. Madame na bolingo wana a sopa na eboul. Problème tout ça na wana. Mais na MC Blaise ngana yo oyo ce n'est que le début. Mais yo na mo boza to boza sote. Na bima. Si qu'on des problèmes et ça ndengini. Bon siko yo so bima no siko yo na Blaise soni. Na Blaise ça ni bana baza mwana nanga mwasi. Ozonga suso ozonga. Te na ozonga. Papi gen. Ngana ye ko aider. Na ye ko aider bato yo aki azongi. Aki azongi. Na pena na ye pona aider. Na mo na zalaki vitu mais lelo nzamba a épargner nga. Donc yango ba jaga bato ndeti ba rigolo ba Blaise wana na solo ba di ba. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Yé toujours na yé ko étaler vie na yété. Mais na niveau il faut ngana aider na communauté bato bazo souffrir. Na kande tchaboui. Ba na brine basé belé. Ba madame chantier ça. Papi gen na se pelaraté ceux qui moi ça bimsaka minu ka mbala moko. Vous avez étalé cela bimsi minu. Ba ça la dangereuse. Très dangereuse. Très dangereuse. Qu'on soit ba force moko ba makambu très dangereuse. Ba ngonde batu. Ba so pour ma communauté na biso. Mais ndese ko madame nanga sa protocole l'église. Tu t'imagines? Mais ngam moko mutu na côté na makambu église. Même ceux qui ont l'obité na royebela. Les autres bimakaka. Mais si mais quelque part on va regretter de côté dans milieu. Milliers papi gana na confiance ya batu na na côté na million na papi gana na confiance na yo. Na za na ba penser pourquoi. Nzoka mabe. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Mais eza bakara. Bakara. Ngape na o ngana moni na ndimate po na madame nanga. Na ndimate. Mais biloko mususu ne balba ko san kokufo e baba na balinga kayo. Oyo ngana vivre. Donc nde to labda bo donc c'est que yo bien donc ondima uteka. Moi si penda ko. Donc c'est ndo zaki ndo ele. Na ndimate. Moi si na kata na kwa ko mulukilo ba reso mokoba. Ako asala akomande tu FBI na kachina biso. So so lina mwana moi si toujours moi c'est na yo. Il faut aya. Na simana yo. Il faut que nous tournions abondant sur le makamni. Nous sommes là pour bande. Naba. Voilà lukelo ma so. Ba biblia pour asa débarrasser nanga. Mbe ozui. Azalaka muninga na yote pe na kotikala ka ozala muninga na yote. Papi gen to lobe la vie. Makambo nyonso na maboko ya Papi gen to lobe la vie. To lobe la vie Papi gen. Émission kitoko oyo faut kolandaka pona ko pesa makambo. Yango to bisimino ki azalaka muninga na yote. Voilà. Ça ne va pas non. Ngai shela mputu na zalaka moninga na yote. Papi gen tolobe la vie. Ngai shela mputu na zalaka moninga na yote. Papi gen tolobe la vie. Yo brondo na zalaka moninga na yote. Pe na kotika la pe ko zala moninga na yote. Papi gen tolobe la vie. Gumu chuchu. Supu. Nazalaka moninga na yote. Je suis pas ton ami. Nazalaka moninga na yote. Papi gen tolobe la vie. Mister Siatol. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga note. Papi gen tolobe la vie. Avec Adilo Dolé, c'est le jeu, c'est beau comme un gueux, je vous dis. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre. Washington, grand pays. Papi gen tolobe la vie. Papi gen tolobe la vie. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. L'homme prudent voit le mal de loin. Topesi binombo te partout bokolanda biso boyena tolobe la vie officielle. Vraiment merci Nabino, merci na confiance bolingo bozaka na moi travers biso bandeko ya bino. Voilà. Nazo ya bandeko moko lelo
Déjà avant la banda, nous avons présenté ma condoléance le plus attristé na famille na biso. Ndeko na Washington na bungisi mwana liboso vraiment Yannick. Ça fait très mal déjà très bientôt dans Rosala na Munich wana pour na Zwingai quoi parce que Washington c'est moi donc Zwingai. Voilà. En tout cas, Washington, courage. Merci à Jérémy Moma Canada. Merci encore à Emile Bamba de Zurich. Emile Bamba de Zurich, nazo zalawana na Zurich, nazo zala na Suisse wana le 31. Vraiment Emile Bamba faut tout le monde na. Bana Zurich tout, bana Suisse tout. Faut tout le monde na bino ba lieve maziku, lieve mazeku, tout le monde na bino voilà, lieve mazeku. Et merci na Platini Chipamba. Bino nyos tout. Nazo ya wana na Suisse. On a concert organisé par Big Ansumbu, le prophète. Alors, nous avons un déco, Boyeba, Benda Benda télévision, parce que Makambo est très sérieux. Makambo est bandiko Yinda. Makambo yo, trop c'est trop. Benda télévision, au comprendre. Décompoté. Mbote Papigen, tout le de la vie. Boni. Tout ça bien, Nenge Nabiso ba chrétien, tout le baka par la grâce de Dieu. Tout ça madame. Ok. Alors, Badouan Gabaye ba na yambi nani. On se présenter kaka. Awa na koki, nazal ba casquette BD. Ouais. Mais lelo na koki ko bimisa casquette yo en tant que frère et en même temps victime il y a un problème ndenge wutai ko le kapa ya ndeko na biso ça fait mal au cœur. Il y a Johnny Fay. Ok. Vis-à-vis na problème na yena la brine. Donc ils en a la brine est belé. Oh. Nengi toujours le baboye, baza surtout na nenga l'église. Bande ko belé bazo souffrir. Ouais. Mais on bimaka ka nzamba osala. Mais jusque là ce que vous permettez nga papigen et ça la problème pour tout ça banakin, tout ça pe banangola na présenté déjà. Nga comme on ngai Bena, bamsou babenga nga frère Bena, bamsou Bernardo, ou bakoko yeba, dans un moko na image l'église ndeti na ngola ezala awa na Paris bato bayebinga mais soki nzamba sala ki nga glace lelo tokuta na yo papigen eza mawa nzambe c'est peut-être mutu moko quelque part ali ka lipa na nga na ba prière ona nzambe akoka pe ko permettre te liweza to kufa papigen mais eza na temps moko pe il faut eza na temps nzambe tantôt na sima na biso bato bakoki ko vivre na mukio tozala par rapport à l'éducation pe tozwa na parole de Dieu oyo toyoka. Voilà donc obi kombo Bernard Bena. Na portugais bien oni. Na portugais bon ngai Bena eza penza Kikongo. Ningu yo babenga nga Bernard. J'ai toujours dit bato babenga nga Bernard ba yibinga ite. Nga komo nga Bena. Donc Bena ya biso. OK. Ce que tokolo balinga. Bena. Il y a biso en fait. On a commandé papa bapesanga. Voilà. Ben. Siko nenge kaka ezalaka po biso toza ba nangola, bamso babenga ngai Bernardo Babilo moko ande mwana. Yo sko ngana bengo na bengo na émission. Na émission oyo nenge yo ko sentir papigen okobenga ngai Bernardo. Bena, voilà. Et ils ont dérangé gâté. Alors ndeko Bena to yambi yo parce que to yoki mo lisolo na yo bandeko balanda biso bayebi lisolo ngote. Na bisi bino c'est eza bena pasi makasi po temps auto komi oyo oyebi na temps oyo là nazo lancer appel aussi hein, avant ndeko Bena loba na lancer déjà appel na bandeko tout au bolanda biso na émission oyo la porte est grandement ouverte pour na yo bota courage zwa courage oyo ndeko azwi sinon te na temps auto koma na ba age oyo mo aussi porter sur makambo ezate malamu bimisa yango dévoiler kaka makambo sila je crois que c'est un dévoiler mon année mais ce qu'on se bomba yango mususi soka musisa ne katanyo ndan na mama yindule siko mwasi wana tikali bande kwa na soba ebi solo oyo yeli biso ti solo na biso izani bete bande kwa na biso li solo na biso soki na kozonga mukeza ndenge to uta kubungisa ndeko na biso jani ngana za victime ya makamwana mais sauf nga kana ngai eza muke moi différent na salio grâce ndeko jani bon question me repose à paix ndeko jani
mes condoléances na famille na ye na yebi nzambe akotika bana ya janité akozalaka toujours na bango quel que soit na entourage na ye soki pe batu ndenge tolobaka bafiti bazalaki mais bakomona lobby ekozala iso musu pona bana jani la brine nga na conseiller oboyi nga na ye obeta lisolo na nga mais eza plus moi sujet ya la brine par rapport ba la brine baza ebele na kati ya ba église ba passer s'il vous plaît avec beaucoup de respect na koki kopesa bido boza ba serviteur de Dieu makamu mususu soki kwei na mangomba au frère au ba collaborateur na bino na basi na bango baza na ba problème conseil parce que naza moko ya ba conseiller pe ya ba passer ya mingi ezala na Paris ezala na niveau ngola donc beaucoup kotika bango moko ba arranger makambo na bango soki boko kokate parce que l'église lelo ezalaka rôle ya ko aider bato bazala ba mikumba ndenge ba charge mais soki église zo ko jouer rôle na ngote parce que terrain moko za quelque part problème ezo za ndenge na mangomba na biso papigel et ça parce que ba maman ba pesaka ya mingi par rapport à mibali et ça c'est les huiles siko ba maman wana soki na koki ko avancer mo muke et ça soki ba ki femme seule ba biloko mo ndenge wana ngai histoire na ngai to kutana kana maman ya bana nanga maman bana ngai nga na zalaka na ba makamba ba mikanda na ngai malgré tout ba mikanda ngo pende fanda kati et ye ko pesa to kutana maman bana ngai ye makamba mikanda ekufaka papi gene yobi na bolingo bolingo pa yezalaka ozomuna mutu bokosala na vie eza ye wana tangu mutu bokosala na vie ye wana tangu nazana posa na mipesa na mama bana ngai na koko zalata na ba arrière pensée ti po nazomuna ye wana baponelanga yende ye mama bana tukuta na mama bana ezala na leki na ye aye bisinga lodi bof bino nenge bosaba na ngola na moni bino bolinga na bino ba kamba voyage belé mais les problèmes bo simplifier ba tâche par rapport ya ba charge na bino ndako c'est azana zemi mais naza frère soki nazaki ba frère ndeti ya lukuta na koka peke zemi wana tolongola mais likambo koyi après na lukaka moi basage parce que tout dans ba mayele te biso nyoso papigen ba yesinga babi bon likambo koyi mais sauf que démarche yo ko sala madame ndenga zana zemi il faut abota soki boko s'organiser ba makambo po boza la règle par rapport ya libala na bino et ko sala premier bo organisant après mais abota nani ils en ont pe mabete nga na mona ki deon pour conscience na nga moko il faut pe ça tant on a zui conseil ya bandeko nandimi nga lo biban bota mais ça liga passe parce que na ba rôle nga na jouer na église to ko koma na ba niveau te po to ko isami na za muto liboso te na tomber na likamande ngwana bon attends en besoin to longoliser mais on tanto pe nzambe et ko yana ba façon mususu mais nga na monya bota problème était to ko senga ka toujours pardon pas nzambe pe to sala lango madame ayeba kama kama église yango ba frère il faut faire attention moi ce ko ya bon c'était l'église moi si faut a bon na penza ya solo ok nga na yeko comprendre papi gel et ça concerne azo pesa bandeko et ça ba biloko mususu moi si peut écouter la barre a bon wani mais moi si peut mususu écouter l'église yango oyo nga na subir moi si to écouter l'église moko boy quelque part pour na monaki ba noko na ye bazalaki parmi batu moko penda ba yebaka kotambula na krenta nzambe ndenge toloba ok noko tambola krenta nzambe nyesite nyesa utaka Afrique sika tango yesika et ye ko pesa ba makambo ba tambuli mbango tout ça to lingana kina ndenge atomba na sainte na zongi na sainte wana leki na ya supplier ngalobi soki boko déclarer ndenge tolobaka mwana bino et ko sala premier po seka zo mukanda po bo équilibrer moi ba charge papigen mutu boko sala na vie na trouvant ngo ezana ngo normal otali peut-être que yo no vandi benate parce que yo pe quelque part linga vandi na sima mwana otali otali bolingo voilà continue na yebi parce que ne wana go de kala ngonde wana mais soki conscience ya yeka madame asali ke ye pena mutu a meka ko edanga na circonstance mukande kufaki donc yo sko tala neti conscience ne faut un jour et ko sala nango na trouver union sur ça normal donc l'amour couvre tout exact voilà continue et ye ko pesa papigen tozalaka madame epesi abota kate aboti na yambaka ba misa na ndako na nga tango zo ka vagi ya Chine zo pesa na ngola mais yo ndeni grand courage na ngola boza bato bosali ba kombo na ngola
oui au fondi biso côté pour le monde ba misa pena après une semaine bazar une semaine bazong bamsu bagang bato ba misa ngé belé so beaucoup permettre ngandeti ba misa nga bamsu ba kufa ba rousse na pananka wana ba matie tout ça na bango awa donc belé tout ça na ba scarpe ba kufa parce que wana pende zaraki batunanga dans les sens ndenge nini na ba makama mongo bato ba yebi ezala ba ministère mususu na ngora biso to soutenir pour to linga ko lobaté to soutenir ngo po na bulungwa nzambe to aider pe ba pasteur belé na ba makama penda mbongo mais après tu yoko kota pena ba makambo ngo église tant que tu koti ba makambo église biso to comprendre que exemple bientôt kota makambo église yangona sikoyo c'est peut-être madame nanga pas profiter qui a moni frère il faut na ça n'importe quoi dans le sens que a kokipete au keka na église oh et ça pas faute quelque part ça pas faute et ça ba biloko mususu penza soko olingi ko so ba décision pour na koloba il faut loba par exemple regarde tout soit RDC ça mboka na biso parce que ba guerre Angola près to kenaka RDC mais tant ba passer et so sala ba collègue na ngai musu ba secrétaire Didier o nzamba ko sala ndam nzamba ko sala action zo sala maté Congo yangwana lelo ba situation Rwanda limbisanga par rapport na so parenthèse ya Congo po na Rwanda parce que toche nzambe na makambo moko nzamba sana ite mais nzamba azali ngana zo kwa na nzambe pe na kwa na nzambe preuve au jour d'aujourd'hui soki lelo ngana yena kutana o papi gen eza penza par rapport na bato ba yinanga ba yesi ko koloba mabe ya mama bana nanga o bana osala coulisse mais mama bana nanga yi na munoko na ye vérité zalate na kanga nanga munoko na sa mutu moko penda papi gen na lobaka te oboti bana combien to ça siko na bana misatu voilà continuez dans le solution to ça na bana misatu ba ye basali ndenge to lobaka na lingala ba beleli mwana tango ba beleli mwana et puis si madame avantage non il faut tout ça le système bato bazo la biso bazo yeba tout ça le système on est salama côté à famille côté ya moi si ya lekinaye pour lekinaye azo sala pour grand 5 na ya fan sa makam OK na sima na yebité soki ba obetanga ki shom no ndenge baloba na ba langage na biso ya banakin ngana yebaki wana te ngana zo memango par l'amour na zo memango na ndenge église madame na présenté vous même l'église au tobanda ko sambela te pa ngana zula ki ye na kesi ko na église na biso o penda zala ki mais et yaki ko zala planter a pour ngamoko ba tobanda église wana ngamoko penza ba rôle presque nyoso clé ngam to la joie ce que l'église wana ko zala ba membre et belé donc ngapenda na za parmi les dès le début église wana na ko beta to le parce que na yebi makamna zoloba mutako contredire ngate mais ce qui na yé le lopona les ebatu na sengi batuana pardon nga na yé parce que il faut tout aider na communauté na yé le lopo nga moko pe fi na nzambe soka salinga gas il faut vraiment na témoigner pe mune na nzambe to beleli mwana madame azui ba makam misala penza zalaki akeba keba pana ye boum et ko pesa papigen ngai na kasika ka penza ba makamba misala après madame tolia ka to melaka ndenge sengelaka mais madame yako koma na tamoko tango aye kozwa musala na stable dans l'hôpital donc CDI dans l'hôpital na komi ko mona ba comportement et komi ko changer anda obenganga papa komi apenda na koma na bena papa igen oyebi na vie moi si soki akomi ko faire chier yo tout ça ba mibale nga sikoyo iloko ni na memela ki ye dans utaleka na mingi ko sale moi ba rappel muki na moni ka so comprendre te na komi ko mema voir ba makambo pa ya ba responsable na bango famille OK na sepela ba bloko on a te papi gen makambo nga ndap bato ba yebi nga ba yebi na vivre la vie moko discret na linga te voir même ba voisin tout ça na bango ba yeba ba makambo le Canada ko na biso mais yesu quoi comme ko zo ba avance na ba tango na nyonso na na teke tamo ndenge balobaka mobala manamu a protéger ka libota na yiti libota ça sacré OK na biso batamanga les alabaire donc ndenge balobaka tie tout tie OK ngana sa muta tout tie te ngai pa na ngai na talaka na tika ka temps ke na yeba réaction mutu na simiko zalanine OK ngai madame a profitaki na komuna ay akomi kosala ba chantage concernant babilo comme sous non ngana bengisa moi si na poto nyonso wana po ayeba ki ku un jour akobanda ko bima libanda preuve zate siko na batu balinga ngate ndenge balobaka kosana kufa oyeba banani balinga kana o balinga kaote na yebi kieki
Même la Bible, l'apôtre Paul Azolo Banabiso, si la natique, ça nous enseigne pas. Mais tellement dans un moutomoko, moutakara. Dans un bétananga, kara, na ebaka, un jour, il y a un Dieu, vrai Dieu. Banzambo, to, so qui nzamba, kosala pour moutazan intérêt naï. Intérêt, papi, gène, ke, nandeng moko mabe na mboko, tozali. Mais bandeko bo la moussa, ba conscience na bino, bo senga nzambe, a révélé bino ba biloko ils a caché. Bato ebele bazo kufa surtout na communauté na l'église, na kai ya ndeko na biso fa ijani. Ebele, ba biso bazo ko bimisa te, ba bombi yango parce que mutu akoyo ke na mukilo azate. Na biso ba serviteur de Dieu totali muki intérêt. Mais ba serviteur de Dieu nyoso te batali intérêt. Ya solo baza. Mais si quoi yebisa biso siko bosuki ndenge nini bokomi siko ndenge. Biso to komaki na niveau madame tangu na komi ko déclarer ndeti ba droit nanga. Ye mukande fandi akomo memanga na ba makambo ba tribunal. Pour comprendre muto yo je na so sa. Ndakumoko. Ba tribunal ngana lata bracelet électrique. Na lata bracelet wana madame akena ne église na tongo. Ake usambela. Ake asali ki protocole na pourquoi arozonga. Ngana bracelet. Ni muntu abenga kanga na kati kaka ndako nga oli kamwe kokoya olata bose pour violence conjugale obetaka na betati madame tozo sala décision na ndako ni musala na butu na meki ko ndenge sala kati tozo sala échange de paroles na saku tu pe muntu ababilo kwa ndenge wana te na yende tina bangi sai na ya pembe na ye asalije azu mwana abwaki lelo ko bomanga abeti na mia yanna soki loko nini lekaki ngape na kompena kiti na mona mbala moko ko bomanga mbila yi abengi mbila yi mais ayeko de matière bi mbila yi te mutabenga ki ba voisin ba tubabenga mais mbila yi soki yo za na amour ya mobali na yo oyo asala po yo ba makamno administratif et de bien soki mbila yi o lo bali soko lingi mbala ok non ndenge za bongo ezaka ka makambo ya famille donc to ko arranger to committee na point. Il faut que nous sachions ça examen, il y a des mbila la vision des lois. Na nenge immigration nenge ba traiter la vision. Et comme dossier moko il faut apporter plainte. Il y a pas qu'à apporter plainte. Parce que quand ningi mutuna apporter plainte. Tant apporter plainte donc ils sont là c'est-à-dire ba signer moko oza na idée moko bo un jour. Aki apporter plainte, ba tindie na hôpital il y a la police pour ba examiner ba yebojis qu'est-ce qui ne va pas. Mais ngana yebi ba meka ba tuna yi. Est-ce que tout le dossier na yo pour n'en na yo ya ndima oui. Comme c'est grave. Et comment grave. Andima oui. Yo so des akipo na ko fa chienga. Si ko ba dispute on les akina ini. Nga na zo yebisa ibwe. Administration ya Angola na ya RDC ça ndenge mon côté. Na Angola mo na soka botami azo botama na ba dossier na ye complet. Bino ba parents il faut botambu ça ba dossier na ndenge sengeli. Pas madame Nangaï, donc il y a bandaki wana. Moi nananga misa to katanga botami. Pour na zana bana toi, il faut na donc de compréhension. Toi, pour na lobby ba la brine ba sebele. Na lobby était mais na lobby ba la brine ba za ebele awa na Europe. Voilà. Il faut bande koto ça l'attention. Et puis si na lati bracelet. Ou violence conjugale. Na lati bracelet. Na l'attaqué pendant 6 mois. Nabimarate heureusement et bloqué nga kutu mwana kinango lezate na ba makamanga ba kayu ndenge na kendaka ezopesa soko keka kayu soko zongi okoti na ndao soko lekisi kaka 1 minute et bande sonner même l'église mutu moko ta benga nga po alobake olati bracelet pourquoi olati mutu moko te mais par une grande surprise eza na ebandeli tango to leki na ba tribunal wana likambo mutu foko kolongola moko ya batu na biso église ayaka ko participer mais ko participer ngo ayaka ko participer to loba nzamba pambula mais après tant on participer bon moni pena ki mabe pa isa il faut qu'on condamner fermement que non biso to yebi frère yene parmi ba noyau ya lingoma na biso mais ba biloko yozo mema auto komi ko yoko na frère sikoyo c'est que il y a quelque chose qui ne va pas au lieu ba loba na maman bana nga respect pardon baloba na yé vérité et comment il babilo komoko et comme ndeti intérêt je suis désolé de dire ça papi gana souffrir soko moninga boui eza ma wanzambe bamsuba toucha bangote na vie eza ma wanzambe
et yé kopé ça 6 mois il y a bracelet pour les bosso couteau les alga bosso garde à vie n'a que Fleury oui n'a que dans Fleury bah là il s'en a qu'on a 3 jours parce que tomba qui vendredi 3 jours na là na commissariat n'a que Fleury la lundi na on a passé na tribunal après bah pesa nga sursis na sursis wana malgré tout madame toujours na katanda ko incompréhension totale donc ayi ba makamay azo sala tie meminga yi ko makama bracelet nga na yebiza na confiance na église nanga e ko aider mais église soki joie ki ko nango aider ki tatonga na yeba kité nzamba pambola bango soki pe aider ki tendeki na utolo bakaka apôtre Paul alobi si la natique ça vous enseigne pas mais heureusement na zamu tumoko ya maîtrise nini e ko leka et yi ko pesa incompréhension wana to ye to yokani nga na taliban na nazongi na ndako papi gani fallait pas nazonga torture wapi torture madame ako bima na ye soka bimi abimi na ye penza tango yoko benga azokangelo penza na kiso bato uzutala kosoba me pitiyo yo na biso pena bana kini banjilwa pitiyo ko comme ça na niveau maîtrise kaka père de famille mais papa nasa noko jadi nenga kofiona nazo bomba papa na bomba nazo protéger côté musonda ko OK mabe papi gen ozobenga pourquoi okomona penda papa tu boye obengi boye azo fente ndetse bablo non naza pa ya mutetel surtout mingi zalaki ye fois lo ba pa ya batu to sanga ba on église po wana penda po calmer yo nzoka lukuta bon la éviter soki ezalaki ndenge wana mais nga sikoyo nazomona baduo na ngai mwasi na nga na bali akokoma na balivo wana te po nga mutu naza mutu andako pendant tout ce temps yo sikoyo tikali na bana pale nga natikala na bana na ndako ye soki abimi mpenza aobima na ntango ake ere moko mono nasali journée continue ozondimaka mais koma na point moko papi ge nakoka lisu te na ntango moko babima biloko pene mona pe balambeli ote yo uti ba makamno ba kayu ndenge ezala kaka boye mais tango to sala ndenge wana et yesi ko sima tango balongoli ka déjà bracelet makamno pende comme plus pire bato nga na pekisa kai na ville na biso ye penda akoma ba pirier pona la sa penda ke yo penza ko na so yo kalisu yo te ozel logo onga na komeke logo te papi ga so moninga boye pour respecter ka ba parcours na biso ya vie bato ba respecter yo et logo te les longs to sol baboy et yé ko pesa muto abandaki ko kene mingi na ville na biso yene muto ya koloba papa na boy na kufa lobi na biso to yebite makambo banda ole kana mwasi na yotala boye pa na biso to anda kovuye po ba bebane wenge panzani bana o so o utaki bando yebo bana bero fufu sunde ko utapenda uti musalo ye et lokote mais nengi na bracelet wana nazalaki nango nazonga susima papi gen au monde apenda ki azo tcha mu bulu il faut mbila ya lisusu nanda oui otunyo uti wapi il faut tcha mu bulu mbila ko finir aye mbila penda zo comprendre penda que mutu asa na bracelet zo yokate OK yene mutu mobo mina katanda lelo na yo kaso ba misa na ezala na ba mibali muso banda ko ya na salle meuble il paraît-il na lobite ke sande ngone paraît-il misa na yo na mutu ba bebani lelo aye ko lo baba makambwa siko problème eza na so kebisa si pour moko wana papi badi banga papi talanga nde naza ngana la njilwa lingala nanga zo monango naza mwana ngola so toke na portugais oyokanga na yebisi mwasi na onene mubali na yo ayaka na ndako na nga pendant l'absence na nga bozala bana 4 naza en tant que responsable papi gen ça me fait mal bana na ngai ya mwasi dans ces messages papi gen nakoloba papi gen na so expliquer badi banga voilà na ye penza pona yo famille na ngai foyer na nga tika ngo tranquille ba makamto tozolo ba jani akufi eza bino quand na mboko ko pesimba aya koti madame na ngai nyongo ya bakiti ya zo ba te ba vimbisi ba fille de paye a côté nyongo a télé a côté si nyongo ya ba mbetu a côté nyongo ya bakiti il fallait abenga nga pour confirmer lobi babiloko tika na nana kuna yo
na chanson au nuance donc cela veut dire ala la pananga yé bali banga nazo ko avec yo et ko kuto cher Blaise na tangi kombo na yo naza muninga na yo te ndenge kaka na mission Papi Gen naza muninga na yo te oza na niveau na ngai te batu nde ba yebisa yo frère Bena nani na ngola ndenge tozolo baboy batu fo ba yebisa yo papi Blaise badi banga siko ye aseni abima a tant yo bimi ye siko yo neska keno ya la mer yala na mère mais mère akenda kuna saki na mobulu ya naku mobali soka bimi sache-le très bien moi signor so za mobulu le bon après yo siko après yo bima na parler OK okenda na yo ngana bima madame alobi na bima ngamo na kenda ko Taliban ayekutu plus loin il faut le bas na bengi sa moi sinangola aza awa moi so la tilelo yo Papi Gen amona na kana yete o ba lobaki na ye pesa preuve na vertu pe bato ba contribuer na makamnanga ba mama ba papa oyo nyonso contribuer na makamnanga déjà eza na 2 personnes moko na ville na biso baza na sama bele po bande ko contribuer mabe bango pe baningisa ndako nanga mais comme il y a Dieu naza prophète té ndeti ya ba prophète mususu ya ba talukuta mais na loba ki ko toucher ndako nanga il y a un Dieu même la Bible na Israël les ça Papi Gen ba méchant sont quoi koufi ils ont fait à l'époque na Israël donc ce qui un serviteur de Dieu ozo bundisa ndako na yé sache-le très bien il y a Dieu nzamba obomabino na lancer message Blaise Badibanga mubali Papi ya Blaise Badibanga mubali moi c'est naye néné azana 4 enfants azana Papi Badibanga non na bosalaki Blaise Badibanga azana 4 enfants azana makangu na ye mususu na Kishasa preuve année mama bananga tango akendaka komela papa makangu na ye mais oui tango ba ye ko chaye na a contact na ye Blaise soit disant def sakaba mbongo et par là ba kenda ko zo ba kiti ba ke ko zo ba télé ba ke ko zo ba mbetu o ya koma kolala nango il paraît tu na faiblesse wana a profiter pour yaza makasi makamba ko vim sa ba fille de paix madame na bolingo wana a sopa na ebul problème tout ça na ngwana mais na MC Blaise ngana yo oyo ce n'est que le début mais yo na mo boza to boza sote na bima si ko les problèmes ça ndengini bo siko yo so bima no siko yo na Blaise soni na Blaise ça ni bana baza mwana nanga mwasi azozonga suso kozonga te na kozonga Papi Gen ngana ye ko aider na ye ko aider batoyo aki azongi nga pena na ye pona aider nga moko na salaki victime mais lelo nzamba a épargner nga donc yango ba jaga batunde ti ba rigolo ba Blaise wana na solo ba Badibanga eko coûter cher siko le yo zaki pe Blaise ngane ko yapa na yo wana ko yeba te parce que madame nanga sa maline a yebi ko travailler batu madame nanga yi côté une grande manipulatrice limbi sanga aza mama bananga mais na problème ndenge comme toujours ma belle kanga vont même me parier une grande surprise da uta voyage moko na Angola na yena mona ka batu bayilanga na katanda batu bayilanga na katanda ko bayi ko bonga libala mais bino ba bonga libala batu ndenge ni libala bango babale banoko ba salzu ba décision na bango ba bomi libala banoko bakenda bana nanga batu bazo sibir talanga na salaka plus proche ya bana nanga banoko bakenda siko ye madame na ba difficulté wana tala lelo ndenge ezopesa ça fait combien de temps que ce moment bana et comment donc bana wana nde pensa Papi Gen chaque week-end na mona bana nga c'est bien na sa responsable ben comme mona bana ezalaki facilité pas maman na bango kokutsa bango ba idéologie moko ya mabe pona nga mais il y a un Dieu nzambe pena lakisi que bana baza pour rien na makambo bana pende koma que l'autre là c'est notre papa et comment ça la maman seule mais maman tellement azam muto ba système moko belé pour na ko manipuler bana mais simba na ngote boli kamba Blaise Badibanga yo bien on quand dans ba mbetu et bien on li kamba Blaise Badibanga sa camarade ya madame nanga bazala ka penda pire tango wenyeza 4x4 kitoko kutu bazala contre ngai donc na koloba nini kutu ngape na za muto ba douter mais ba ya ko kota na vina nga ko koksinga ba makamba vi moko Papi Gen so na koloba ngana za patron naza bena patron bref année bato ba yebinga so ba yebi pharmacie
a besoin de Deus Nangola ba pharmacie nanga il faut là parce que ça ba biloko nanga c'est et ça va pharmacie nanga kala pete nga pe dans Angola na toko yamba yo soit les bienvenus toza la famille munene ngana ko yebisa yo pour na sana grand frère nanga yi Padoka Kalad aza deuxième personnalité ya université Abushi Neto José Edouard Muto tike la yependa place wana bato ba yebi ke ba vibi soto menaka mais ça ne sert à rien to ya ko se vanter ba biloko ndenge wana biso ba para ba la biso simplicité to boy kwa mi na passe to ko la passe mais nzambe tellement ayebi biso yango lelo to zali boy donc mawakaka par rapport ya bato bazana situation na ngai bo tenir toujours effort bo bima na banda ku pa ibino boza bo bima bozo ba décision wana pena na yebi eza facilité pour nga na wuti kuna na famille madame muto yoke na ngazati donc ezalaki mission bien préparée tant ato lo binde ni bayoka kote nga bayoka kakutu ngai te okendolo ba panani papigen na fana na ngaka na kwena nga na tikala ka nzambe nanga mais nzambe na ngai o lelo misa ye mama bananga ye ko bima aya ko loba que non ya comprenate mutuna makolo nengini to koma na conflit aye siko abimisi baseke na bango nyonso soki kombo ya Blaise Badibanga ye ko bima ke père de 4 enfants azana basi ebele parmi ba basi na ye azana mwasi moko jetu na kini ye wana sikoyo bazalaka na mama bananga bakomanda komako ayaka kuna de temps en temps de galingi kozwa bana ba faire ko pesa bango mais c'est que ça m'a beaucoup touché ça m'a énervé abenga irresponsable abenga irresponsable madame encourageango mais madame ayebi ndenge tokutana naye abenga irresponsable yango na avec Blaise Badibanga au koti na nzelo bakota ka te Blaise moi si na ye nene père de 4 enfants Blaise avec précision il faut au bon wana déjà o ngai na kosala pona parce que nazo ba boepo naza papa ya Ketia papa ya Penyel papa ya Elielson nga mutu nazo lo bana yo à part madame nanga ndenge sala mwana ne musu na Congo madame ayebisi azana bana mibale tala mensonge akosi papi gen na lingaka mama bana na ngai okoko ndima te to koma ba niveau boy yé toujours na yé ko étaler vie na yété mais na niveau il faut ngana aider na communauté bato bazo souffrir na kande chaboy bana brine basé belé ba madame gentil ça papi gen na se pelarate soki moi ça bimsaka minu kamba na moko buzo betale sola bimsi minu basala ba dangereuse très dangereuse kozo ba force moko ba makambu très dangereuse bangonde batu bazo bo ma communauté na biso mais ndese ngo madame nanga sa protocole l'église tu t'imagines mais nga moko mutu na côté na makambu église même ceux qui le bitena na oyebela les autres bimakaka mais si ça va ça mais quelque part on va regretter de côté dans milieu milliers papi gana ça na confiance ya batu na na côté na million na papi gana ça na confiance na yo na ça na ba penser pourquoi nzoka mabe il fallait na ça kaka ngamoko il fallait na ça ngamoko alors na makambo nyustu conseil o yo bo pesa lelo yo to bano basi na mibali mais banda na mibali na expérience oyo moni pendant tout ce temps ndenge on va na mwasi na yo de 18 ans on va na ndenge yo comprendre ndenge non azaki très dangereuse alors conseil le groupe ça bana mibali face ya problème oyo okutana batikeli yo maloba bana mibali conseil nga na opesa bande ko nga mibali dès le début soki bokutana mwasi azui par exemple zemi papa bosala tuso erreur wana te ya ko déclarer moi na yote ko déclarer moi na yote ko pesa ya avantage te moi so azana bolinga mobile na il faut ba banda pena vie à zéro bazo kende papa tozana mokanda te toko zwa toujours déjà na poto wa administration soki bosali bambe baté suka simba nango l'état apesa kana toujours ba mikanda mutu moko pete na mboko yo aya lelo na ba mituka aya soki na ba avion ndenge lelo biso toloba non nyoso tukuta ngo awa mais tangu toyaka wa et comme batu moko ba ya liboso kula saki danser ke biso danser surtout batu wana attention boke ba pe na batu ba yaka na bandako écran plat oyo il fallait penser la awa il fallait za la koto yonna kunango ya ko jango par rapport à nini voilà et ça babi lembo moko nde tolba na lingala ya mabe na kunanga yoko ko ya na ba makamna yote ba boule na yote
il faut vraiment côté le makambo wana ndeko mobali n'insister kopesa moi ça avantage te bo banda vina yi soki mwana toke mama ngana yo si ba ko régulariser biso la plupart ya ba couple sali mobulu ba makambo ba déclaration reconnaissance c'est ça te mais na lobi ba signer sauter ya moko mais ça ba kara mais ba eza ba kara ngape na o ngana moni na ndimate po na madame nanga na ndimate mais biloko mususu nde balba ko san kokufo e baba nani balingaka yo oyo ngana vivre donc nde to labda bo donc c'est que yo bien donc ondima uteke moi si penda ko donc c'est ndo zaki ndo ele na ndimate moi si na kata na kwa ko mulukilo ba reso mokoba ako asala akomande tu FBI na kachina biso so so lina mwana moi si toujours moi c'est na yo il faut aya na simana yo il faut que nous tournions abondance sur le makamni. Nous sommes là pour naba. Voilà lukelo maso. Ba biblia pour se débarrasser nanga. Ba biblia ne. Pour se débarrasser nanga. Et ça na ba photo mususu bazwa na téléphone nanga. Papigen. Et rek moko na sala à l'époque pour tant na moni penda trop c'est trop. Na linga penda na kende confiance. Papigen na ça laisse pendant 8 ans. Il y a souffrance. Papa. Yo biki hein. Nga pena na biki donc ya Jani ka pesi ya Jani ya nga pena na biki nzamba linga ya ngo bano sonde motema ndo sonde ni est-ce que badi ndo le kapé normal badi siko biso tona système moko bana ba Congo mama na kisabiso kolamba ba makambo ba mai penda na butu mono la muki pongi o meli pena mai nyoso wana pesa ba conseil na ko pesa eza très important et contribuer à la santé ba conseil mususu ezalaki na sala penda muto ba tuté papigen ba conseil muso po mo kileke mabe plus aux ba camarade de belé ba memilo makam nga batu ba yiko train nga batu ka ba ndeko yanda siko ngai madame nanga parce que za de côté na koko le baté côté baza ba makam de ta ba fête yango so mona ndeti bana na nzambe ndeko ba ka baza bazala toujours na ba problème na ba makam ba fête à l'occasion de ba fête mais na problème e za la lekine à côté la ngati donc ba wele teke na ba oh pourquoi ba ndeko ko ba suit papa dans la famille na nyonso côté là papi gen mama na nga kufa ona penza ko sana kufa baba na banane balingaka yo ngana sana ndabute mama na nga kufa et reste ma église à l'époque tout ça rappelle bien tout ça la matin à l'église orchestre église ngana yemba kan église gagner des âmes en même temps makambo ya l'église aba mbongo po bande ko danga yo l'église bazana confiance na nga orchestre mon côté église na ngebeta tellement na yemba na ba groupe belé on a Paris na meki ko benga moko ya bande ko to bande ko yemba na aka na Paris bazana Evry je salue en passant je fais le cardinal groupe Bethesda bozana voix bien papa botambo na toujours na crête ensemble kombo ya groupe na ngam to na pesa ta on a benga bango balobi mama na biso akufi to ko ya yemba ba yape na ba yemba ce qui n'était pas le cas batu bakanisa ki ezana ndengwana te et le cas bien yaya na nga mobali ba lanani na mama na nga à l'époque ya coronavirus yana nga kufa de celle yaya tekala na kini yaya tangwa kufi madame penda batu nenge biso to participaka na liwa ya bandeko mususu batu baye ko talanga sikoyo nganda ko izati bako ya otalelanga wapi madame déjà comme koloba tala madame mobali na yo yana akufi soki eloko ya liboso mais akedaka église soki matanga na yo kanise kosalama na ndako kosalama te déjà en avance pour yebi na zape na mobulu na makamanda mais je fais des choses papigen il faut ngana aider communauté matanga ya yaya nanga ya mama na sana côté kuna mais ba température na tongo boswani na midi bobongisi na le lendemain boswani na midi bobongisi mais malgré wana ba signe papigen na biki na liwa papa ndenge moninga bo sikono ni sai ki yobi mananda kusiko ngala bimana ndako parce que comme ba injure la police tongo bidipo makenda l'église ngabité bwena okufa kola manga moko na koma olamba mais ils sont frères bona rambe tout mo meto koto ya kimbaki déjà na meto na mona moko mususu bwe boum abimi akene na chambre ban depuis pas kenda soka abimi okotuna été na lukana se réconcilier na renga bioji c'est problème ni ndenge kaka kenda wana mokonga na bimeza la secteur du match bango bakenda église ngai na ye na yo mona ngabi non bwena okufa na bimisi biloko na chena kata voiture ndenge na kenda siko à l'époque il y a le bio non na ke okota libala
pa ya mwasi nga na bengisa nangola lukuta ake a lobby asui ba foncer donc ba la brine il faut qu'on tape dans ma bonne li na miton de toza mabele ki la brine tolingi owu me la po bana jani bazo pe vie mais mabele ki lukuta na munoko oko comprendre papi moi je suis un pédagogue mutsoka soko sanga na bike wazo kosa mais c'est que ça s'est passé à chaque fois avec ma femme soi-disant bon la mère de mes enfants donc ngana vivre penza babiloko wana ya ko lobela te bala ko ba jeni moi na ngali boso ketia là zo présenté bac Peniel à sikoyo azana 13 ans pardon Peniel azana 15 ans Chéribin sikoyo azana 10 ans alors conseil on peut ça basi poto aussi ça va conseil à basi bandeko basi poto ekoleka ba avion ekoleka ba bijoux ekoleka mais tous ça na biso ba pèlerin sur cette terre nyonso yo bilamba ekoleka na avec yo lisusu Blaise Badibanga o nyonso koleka ba propos na yo kendo luka mutu mususu déjà ndenge za boy soko yo kité c'est que na moni za koloka mais au kufa pour rien azobenga irresponsable abenga irresponsable et paraît-tu la simananga ba chanza ki babilo ko ndaku ndega tineka madame ke ba crédit moi si n'est pas yebité nene wana ba su ba crédit au moins tellement travailler moi si à maîtriser a yebi point faible à moi si siko biloko musu moi si ndenge en wana azo bwa kapana yé siko po azo kisananga po moi ça yebinga il y a comment qu'il a niveau siko yo za siko businessman siko pendant tout ce temps kope kufaki te kasi papi gen grâce nzamba salanga malgré tout babitumba wana ngaka makasi na ba makamanga na sala ba voyage nanga makasi soki na yena beti bakayo la belé na kemboka a ku donner ça boye bon na ko bada tete na zo voyager na za peu près na voyage mais na lobité pona yo Blaise Badibanga yo oza na problème na nzambe déjà na répondre na achape comme nzambe tala bato bazo finir ça va serviteur de Dieu obenga ye na benga ki pona avec tu ye pona mwana nga mwasi c'est tout à fait normal papi gen ça fait mal parent responsable mwana sa kolibra sa baga akwa bato ba bisana bana ba jigolo ba jigolo na za mwana moko mayele kitoko na mona ki fond na avec ce yé voyez ba na ben ayamba kité si ko tomber le même jour aye ko rappeler nga na sala fora azo benga kansa point menacenga OK nga déjà na meka ko yebisa ye na za na ba neve awa ba neve ba petit penza oyo so ba su dossier na yo donc o bougete o ko kima Paris na yebisa ki ya yebisi mama bana nga o ye pas mwana mo fermel ngabi siko to kotala ye mwana mo fermel na ba neve nga mo fermel to kotala na ba neve nga awa ndeti boy avant na une émission na meka ko benga pona yebisa ye au moni makambo luki non seulement pas papi gen ba mission ko lekebele pona yo po opesa conseil na babuzo bobino bosala couple ba te fandi nango il faut ya po ya ko semer des hommes ba tona baza ebele bande ko basi mokileza ko beba bokeba oyo mobali na yo apesa ka yo ya ngwana kake kokima masana yo betelo masolo na sigo ba weli wenge kufi c'est peut-être ben tere moko ezala ki entre bango mibale siko eke bien te babundi na kata bis après masa siko yo luka aye ko luka ngalo bi poto sala bien aye ba te loko devisa entre ngale basa ba leki moko ba respecta kangai parce que na temps moko madame mona ngana zana posa aide ba tuté ba ko idenga akobenga bato yaka o debiso nyonso na po bimisa ndeti ngai na za irresponsable mais bato ba yena na kuna yini on antika kaka bako ene biso ngasi ko babilo ko na papi gen na linga ngote et comme il kolba ndeti babilo ko moko ba des fois bana mais c'est quoi ça donc mutu moko so luka toujours problème na yo il faut luka eloko moko boy pa bato amila ça siko bato wana o ba linga côté o ko comprendre que o ya linga ngati pourquoi ko encourager babilo ko ndengona te ngali kamba couple bato moi so na ngoni ezoko mandete la niveau papi gen na oloba na ependa mama
respecte mbala yo papi gen ba couple belé ndenge nga na so bisayo frère Bena ba benganga na bongisa ba couple bato ebelé même l'église en andant travailler ba éviter ba sekem suna yoka ya ba makambu ya salité mais nga moko na gérer ngo sans que responsable de l'église ayeba na gérer ba makambu na ba couple pe e fanda mais yanga moko mutu akodenga azalate parce que na comprendre qui est qui bande ko basi oyo ngal lelo to solina papi gen soki boko yoka ngo boko so conseil ndenge ba parents na biso ba bota biso parce que ba parents na biso ba bota biso zalaka papa au monde ba moyen zate maman za na ba moyen belé mais papa zo kenne ko sala ba bilo muso ko sala te maman ndenge ba ba boto si on a toujours na mobile na parce que baba liyo tena moi si na komena na pona bali o ko memanga na ba niveau bo ndenge ni moi c'est sikoyo ba tout moko boy ba ye ko mbrier ba kosiye misana ye na ko na le fait misana ye parce que tout est ça qui baza pas misana tout le temps donc pas si on est ça tant il y a une difficulté mbongo akena pas misana l'axi Joanna Joanna ye ce qui Blaise Badi Banga aye ono na ko aider yo yango ko tsaki ba nyongo ba zuzu ba crédit ba loko pas ba turc tout ça il y a moni penda qui va aider mais yem to fout en mbongo sans les savoir. OK. Merci. Je crois que Bandeko Bolandi Bisso Boyoki Ndeko Nabiso frère Bena. Frère Bena a Kaye Motema pendant plusieurs années. Mais on dit que non. C'est trop. Faut aya ko dévoiler Makambo. Yo pose on d'absolument temps soza na kawo. Yo Makambo sozo bomba on zo battre on Motema. Motema sandu gute. Ezana mo sandu gute lokuta. Mon monsieur se déclencher, serait déclencher retour wana aux yeux Makambo. Voilà. Donc, porte est grandement ouverte pour le bino. Si on a besoin de biso, il y a qu'à dénoncer. À part frère Bena, on a un soupe, je crois que l'objet peut se soutenir Makambo yo kaka Makambo. Papa boya pour s'exprimer. Et vous avez le moyen, limisanga papi gen pour aider bande ko bazana ba problème na communauté. Baza ebelé. Ndenga na l'équipe ko mona bamso ba koya. Ebelé. Surtout nazo beta c'était la communauté na biso ya ba église de réveil ba tebele ba souffrir ils ont même makaka nzamba osala nazo nazo courage yo soki na laisser mutu pardon mais ngana yo défendre l'intérêt ya bananga c'est ça bolimbisanga bandeko ebele ba ko yebanga babi ah frère Beno ko koma na niveau ndengo na te papa bolimbisi mama na yepona aider ba to na communauté mutu azwango mabe bolimbisanga mais ngana ye ko s'exprimer na loba pona aider ndeko moko quelque part. Papa soke simbité, il faut bima. Nzamba sala kana ba façon na ye. Quel que soit mukanda ou pas, mikanda wo tikala. Mukande ko tikala, muto ke ko tikala, vie ko tikala, 4 ko tikala. Mais comment Jésus muto ko tikala pona bela. Mais je dis à solo. Ba prophétie bande ko toza na posa tolia ba mapa. Na banda ko toke ni musala, opesenga musala lobi na ke. Ko yela nga ba prophétie kakate. Yango zo boma voir même dans l'Afrique na biso centrale. Ba prophétie belé to lié mapa te. Papa prophète yango makamni biso tozana posa tolia map tozana posa toke de musala tozana posa bo aider banoyo ya ba orphelin ba ke de classe pour tozuta mona ba chip to aider bana on ba ke de classe lobby soki ba koli ba sali ba étude universitaire ba ko katsa yo pasteur prophète mais soki kaka ndoki boko loka ko azana kata famille tozana posa ya ba parole wana te s'il vous plaît. Merci beaucoup frère Bena mais ça va tu mbote soza na pesi mbote na bandina nous na banangola soki boza na posa kisi boke na pharmacie abeso de Deuge eza partout pa boko ko monango nangola patron nango ndenga nazolo bela ne makam nanga po ngai nde wana ya black te yo Blaise Badi Banga po yoka nazana posa na yi solano na téléphone te po niveau nanga buté Blaise tuna bato ba yibinga ba yebisa yo mais obeti ba beti na pour moko mabe oza calcio zikolo tala ndenge na sa oyo baekole ya Kinkese Blaise oyo ekole ya Kinkese so tozongi mokie bafe na biso cerveau signako sa toyela makambo nzambe parce que to comprendre faut toyela makambo nzambe soko otalinga bien Blaise yoku te pardon Blaise naza moninga na yo te oyo ekole ya Kinkese toyeba ve na biso papa wemba bolimisanga ba frère tantôt na lésé bato ebele naza frère ya Christ mais naza mpe na mwana idéologie soki tokiti mokie ba grand-père bolimbisanga wenge kozala nango
mais biso ne tozali côté wana mais toza mpe bana wenge mais kuna penza papa na nga touti ba cerveau sidiakos touti ba grand-père bozana toye na école ya Kinkese toye papa Wemba le Kourou Mangokoto il faut na dem la onde wa voilà te faut que l'onde wa ti fona monenga yuma na ete tala nga na ça tala ba poso papa tala nga bien yo ko se waneti bena okufa te na ola tala bena oyebi kulinga te na monyenga na yo te papige tolobela vie to bikisa ba milimo oyo boye kate ko kufa papa bobima bokufa solité nzamba tika bana na yete wala siko to songa na parole mais na ko songa kana ngai siko ya parole de Dieu penza to ko la parole de Dieu ndenge penza la kapo mais siko faut que l'on wana parce que il faut na memele boy boye ba yuma bamba batogo papa awa makambo Kinkese la musique Victoria Lei Santa biso ye pharmacie pe vanda na Angola papa grand gilo na nga mukete ngande omulinga boy yesko vrai gigolo batu moko ba profitaka ba mbongo na sima basi keba mais papi makambo zo luka o sali te o papi lisusu papi wana accompagnaka ye makambo so kombo ina papi wana papi na misa na yote na ikoti ndako na bino na makambo église mais misa na yote tala siko okango te frère Bena le loi sur le baboué donc vous pesi méchant bolingi fi yaba na nga beba monsieur arrêtez-vous naza muninga na bino te awa penda oyo kaka penda méchant on se comprend a bon attendeur sali na yebite oyo ba nefe na nga ba décision ba zui pona ye Blaise Badiba mobali ya nenet ba copine mususu na kin ndeti jetu à part ba makambo na bango mususu base belé ayaka kana ba je moko boye mutaza na difficulté ya kotaka wana yango profita ki mama bananga mais a simbité tango kotaka obimaka bato ba monaka ba petit nanga déjà ba fungule makambo nyos bon lelo nzambe ka mutasani nga grâce ponga na ndeko yeba penda jango ndenge bando okendete na bengi mutu te mais bato ba bengi nga bo ba pour signaler dessus na pesi papi shungu mbote le shungule wana batu nanga na pesi Aristote Munya taya Jésus omoni frère Bena Aristote abi oh mais vinga na comprendre ti na mona mo mingi makamanza menzo ko zanjilwa ganjilwa ya tanga soko lingio ye papa na biso simana ba vie gomer dali gome ba vie na biso donc wana biso to benga bango banoko soki to quelque de plus loin batu nanga ba manda maseke ko uta na ngola zongi mikili na ba te bele na ko bwaka mais lelo na yela no ba makambo te donc oboya leki na nga na uto faire voyager azana Amérique petit frère na ngai ye mutu lamba ye uto ko sakana to bien mais yo tika nga ba makambo ba nini yo nde to lingite ato se matom na kata Amérique na saluo yo na ne fe na nga mususu donc balosa ko na bino voilà après la simbote na Liège wana la squadra d'Azura zikolomba ka de nachu la pesi mbote belé motema ya maladie vienanga texte tekas yo yebi onga la lobi yelo bana yo mobi bayuma ya texte kasala na pesi na musika vienanga soso fila mwata na nemu balosako na yo vienanga Emmanuel ba mote na yo batu nanga idéologie non lo ba comme na bango po batu nanga po ba comprendre mutu na bango akufite aza toujours vivant donc na pesi grand saint ngai nene na Toulouse nzamba pambola yo leki na so ekomi na niveau boye eza po côté musubino bo comprendre te ba je banda oleka na kata ndako il fallait bo comprendre tellement nga na za mutu moko na mona kama ka musika yango na ndao tika kake lika ndengwana bana na ngai na lingi bino mingi na yebi nzamba ko protéger bino po wana penza venir na nga so nga na so ba risque pona na ba mboko so na so ba risque na kufate lelo na pa nga na salaka pona mona ke teka bana na mona ke venir moko penza pona bana okoboya quoi donc voilà to bala fo ba mona ka papa mama za vivre santé malamu bana ko to dekla bango tala siko mama na bango photo na ngaka ya pharmacie moko boye ekena na profil à mwana aloba bolongo pour ceux qui
Gigolo wana soki nani Badibanga soki nani akomona ngo Blaise Badibanga muninga na yote atoza pa Papi Gen boya bo s'abonner l'émission et ça nga bien ba frère na biso nyonso o ba yi frère Bena bo commenter parce que to so ni mabena ba frère belé na kotanga pe ba kombo mais et ko pesa kaka ndeti ba mso tangi bango te mais na lingi bino mingi frère Bena o bo yebi frère moko lo bagate mais le lobi parce que aguta penza na la musique njilwa ya tongo yeyo Papi Gen toke basimba fiso biso na njile beaucoup de parenthèses mususu tozaka na sesa muzika biso penda ba pionnier ya sesa muzika yelamba o Papi Gen yelamba ko ya blague du te pour tozala ba ville biso moko à l'époque ba cop penza e wana kutu batu ya ba keba na poto pendant ça la mission aéroport soki ba lobi golf a Wesson soki poso mais na ajanga tokanga ba photo na ba grand-père na ba DS mukangi DS wana événement ko uta penda ke uti njil et ken akini kiesa na kinga sana biso to landiao toza pena présent grand-père bando ko parler mais bino yango nini mais toke na nchiga en même temps toke da makambo wana Blaise Badibanga oyeba ngate ngana anjilo tongo mwana nsangwa c'est ça musique là c'est biso wana sikoyo c'est ça musique là ça ba viena biso ba Jaris Fimbo ba Jenny Fimbo ba Gigi Chegoul mais lelo na yoka ba Jani ba bima côté kuna mais biso avant to yangola tala sikona anjinanga to accompagnaka groupe wana po biso yeko na ndenga mabete ya ba mikolo nanga wenge bolimbisa tondo bude penza wenge na njini yango wenge salaka sorte que bazo manda chante pour ceux qui ba yé na njili bazala ka le bienvenu pour c'est ça musique wana pour idéologie kaka vive la musique c'est ça musique ceux qui ont beta banzemu ceux qui ba beta Victor ele santate vive la musique ceux qui ba interpréter vive la musique te ba bloka cerveau signakos ceux qui ba bloka cerveau signakos te ba bloka vient la biso modogo ja francophone à passer la PCP et Pegato mbote pour ngaba classe na ngwana. OK. Voilà tout si ça na biso. Aussi on peut s'en mbote aussi c'est. Bon, ba mbote bato ba yana bango na mito ndenge todo ça la Papi Gen. Ah, bolimisa ngai, ba pangi na ngai. Ba comme qui tellement méchant ya yumoyo. Ah, yo benza. Ah, Blaise Badibanga, Toro. Voilà. Taranga ndena ça. Voilà, Blaise Badibanga maman na to. Toro. Oh, Benam Tasolo ba. Koza Toro. Bengoza Toro donc. Oyebi combien de personnes ngai na futaka na fin du mois. Blaise. Oluki bato balukaka te. Obenga ngai responsable. On a boit ki babiloko na yo tika. Na sombi babiloko moko soki ba 3000. Ah, Blaise. Oyebi nga combien de travailleurs. Gouvernement ngola yebinga. Nazana ba alfaka gouvernement ngola ayebinga. Blaise. Non moni boy. Na kena o déclarer ba travailler na nga. Soko yeba kité. Lelo au beti na pour moko mabe. Je suis désolé hein. Voilà. Merci mami ko Papi Gen na ko yapenda. To ko lobela makama nzambe. Et ça les gars po ba frère pe boza la fermeté. Kaka nzamba ko sala non, il faut bo s'exprimer maka. Ndenga na s'exprimer dans nga frère na bino. Bo s'abonner, bo liker l'émission o yopona on aksake. Frère Bena pas populaire. Ba tu vas sentir. Gaza populaire abata maki mais siko ya bimi. Ah wa boluki makambo. Bo bo succès. Voilà. Merci na bino bandeko balandi biso to komi na suka, merci. Na bandeko tout partout. Miguel Pemba, on m'a dit makambo faut ko dénoncer. Na Suisse, Papi Gen, na salué ba fait na rive Kono, ba Big Antsumbu, les boss. Na salué, weza ba Pacha, Ayatollah Pachama, ouais ba idéologie. Na yebi na ngango, problème té. Na bossalité ça la vient biso d'alia Dersun Zoma. Ouais ba petit na bino penda, ya tongo, ba banda kolanda ba makom na bino penda à partir d'Angola. Tant penda oyo ka penda ke ndule na kum na Angola isalaka kaka moko Angosa wana za pena ba makana biso Blaise omonia ngamona Angosa na kin sikoyo c'est ça musique wana tozomona na ngamu kuna ya masina tambule valwa kuta yemwa mukena sima c'est ça musique mais tant tozomona ba kota ba lemba ndenge salaka ba Gilles Kwata ba bilongo ndewa biso tozokende tozobima Gilles tozokende ti ba lokola ensuite na lemba wana tala siko kinwa mais mwana Angola il y a tant encore répété. Na yumati. Voilà. Keba. En tout cas, merci beaucoup. Allez, to sali bongo to yamba encore ndeko na biso Bena, to yamba ye lisusu moni soki muta lobi bo il faut comprendre parce que ekoti est trop, ekota est trop.
makambo yango tozotemela makambo oyo ekotaka bino trop te moindre escarmouche bima yaka nyata bima yaka biso toza wana tolobela vie eza wana tala nazalaka moninga na yo te na maboko chérie Moïse Mbala, Kennedy Mbala de Paris. Boni lisusu okanga kanda katia bolingo aswera ko bondelo zongisa bolingo oyesila kite Baron Mobala Sandrine Sengal, Kimbinza. Lelo yokeyo André Ntsumbu. Lelo yokeyo chérie ya mama alinani alula yote Rosa di Rosa. Nani alula yote na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi ase ya mama Marc Makalato, professeur. nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi ase ya mama Gina Kiakou na Paris. Nies Mateus na Paris. nani alula yote Germain Mampuya. nani alula yote na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi ase ya mama Ambro Jenny Dikengele. Elembala Légion de Paris. nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi ase ya mama Noëlla Kunga de Bundes. Didier Mozinga de Francfort. Alexis Mouzeanta. Jean-Marie Soba de Londres. Franck Massaka de Zurich. Chabani Manuel Mac. Gisèle Nyengetan. Karine Yengaboule. Mwana Paris. Chifa Kamba di Malela. Ado Senga di Sengomoka. Edo Zola na Suisse. Patrick Luzolo de Genève. mokili ya nzambe makambo maleki mokili ya nzambe makambo maleki epai akendanga ya wama wana motema nzambe mokili ya nzambe Professeur Augusto de Jena. Jimé Chapa de Paris. Antonio de Mavakala. Lando Kunga de Jena. Spaniol Dombassi. Géo Kisunga de Génie. Taziro Tazimambo.